musala na nga ezali koya ko telemela ba pasteur nyonso oyo bazolinga ko bebisa image ya musala ya Nzambe. Donc Madjabu, ingratitude. Madjabu sali na Sandra Mbouyi. Non, madame. Sandra Mbouyi ayebana na moko pour Madjabu. Pasteur Zamuta kilo, yo pasteur comme porte-parole ya Sandra Mbouyi. Parce que là nous commençons Madjabu c'est quoi alors? Qu'est-ce que Madjabu fait dans l'évangile de notre pays? Musique chrétienne et koufi, bato bazo sekou sango ezali Madjabu soki boyebi yango te. Sandra Mbouyi a chanté avec Charles Mombaya. Tant Sandra Mbouyi a yembana bibliothèque ya musique na biso lokwa Charles Mombaya. Madjabu ezara. Kotanga nga komo Mombaya te, Mombaya bande ko sala ba star ya Lolendo te. Quand on parle de Marie Misamou, Julor Mbongo, ba Sandra Mbouyi bazana kati. Mais Sandra Mbouyi azaki na renommé te lokwa ba Marie Misamou. Sandra Mbouyi ozomona batu ba façonné ye, ba salier pour mokili ye ba ye et pese le kumu na valeur na mbongo ezali Madjabu. Soki olongwa aza libre. Yo muzaka no soki na masina, ozaka no soki na kuna na nchango kuna, oyebi pe makambo ko se passer na Madjabu te, mbala moko soko li solo wa pengo soko na église na bino soko na radio, to ko na concert soko na kilti, ale mbala moko ndiko le Madjabu faye baka parce que la Madjabu est la belle. Je ne suis pas contre le pasteur Mondo. Je ne suis pas contre Madjabu. Boye bako séparer vie privée ya mutu na musala o ya pesi batu basala. Botu ko lembisa basala Nzambe batu bazuli kanisa malamba sala musala bango boko mo lembisa bango ko. Sandra Mbouyi fait partie de l'histoire ya gospel congolais. Sandra Mbouyi yo ba Sandra Mbouyi na album ni. Sandra Mbouyi sala album ni a succès pour bake Madjabu te mutebimisie. Nana problème Sandra Mbouyi nana problème note pasteur no wana soka porte-parole na yo soki peut être tinda ke le capo gangela et la mbarasuka. Parce que comment Madjabu, qu'est-ce que Madjabu fait dans l'évangile de notre pays? Est-ce qu'il y a des critères d'adoration? Yo za pasteur moi mutema ben na mona yo ha. Ubane makamba dakumuda siko dakumuda kufi et sili dakumuda lingo kota sur Madjabu bima na Madjabu. Si réellement cette entreprise a la vision d'annoncer la bonne nouvelle au travers le gospel, au travers la musique chrétienne, il faut que l'on ait un prestige. Pasteur, je vous mets en garde et Zalambala Souka. Je vous mets en garde, c'est-à-dire Tika 016 Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, en fait, Abraham... Merci Balania Nouvelle Tendance. Merci encore une fois chez vous. Rendez-vous na Kitata. Vous voyez bien que ceux qui n'aient vraiment ils allaient pas mbattre avec problème et nazoko répéter likambo oyo basali na Nzambe botika basal comportement ngai nazali awa episcopo ya Yambo musala na ngai ezali koya ko telemela ba pasteur nyonso oyo bazolinga ko bebisa image ya musala ya Nzambe nazaki kolanda ba émission nanga kanela na ba émission pour ko préparer ba émission nanga na Nouvelle Tendance ne ko koya na image ya pasteur Mombo camarade ya pauvre Dakumuda ne ba bengaka camarade ya pauvre Dakumuda parce que Dakumuda sa kufa paix à son âme camarade na ya bimaki na ba vidéo moko pendant que Dakumuda a outé ko kufa abandé ko défendre Dakumuda par rapport à relation Dakumuda au bazaki na ona Koffi Olomide pasteur wana saki moi buzz. Alors, nega kaloyenge à YouTube et cela que ce que ça libère c'est que c'est comme analyste pasteur maintenant comme analyste. Pasteur a comme analyste na moni e pona kolobela Madjabu. Madjabu eza label moko munene oyo eye pona nga na benga ngo label Moïse parce que label Moïse pourquoi parce que a ko délivrer ba musicien chrétien o bazaki na boumbu ya ba pasteur na ba église. Parce que faut le la vérité parce que boyebi ki rende quitte à sokaye et ça toujours pour cracher ma vérité et na éviter ceux qui Madjabu bazaka
na porte-parole na bango d'habiter ceux qui ba moni ba image ba bilobela parce que non ki kanda moko makasi pour na moni batu kobima na bajabu liboso ça ki sika ba innocent ba bima ceux qui ba bengango ceux qui ba nini ba superstar ba ceux qui ba nini et si là et puis to banda ko lela ya ba chrétien ko ya mukolo nini et nzamba la la kate e ko pesa biso couple ya pasteur Roy Bondo na pesi yo mbote papa na biso bisika ozolanda ngai na ebite soko komona image oyo me na pesi yo mbote parce que biso to bondela banzambe to kena ba mangengenge pona koluka banani ba ko soutenir basala nzambe bamba nyokwa mina tala matusa moyo zawa pe ko beta lisolo ya pasi bilo mona musique deningo na ta sentir zo baluka elingi luketu de folo ko luketu likaku sans production mais église moko tezaki na production au produit ba musicien ba musicien ba souffrir na niveau moko osakala te ba tu bazako ba musicien zali ba pasteur na bango ba moko bolanda témoignage que son âme repose un peu la sœur Marie Misamu a préparé l'album ne wana oh yes a préparé na carton ba baguette pour la pasteur bango ba kende ko kosela makam abengane na église mais le nzamba pesi et pasteur na biso Roy Bondo na mwasi na pesi bino mbote vraiment bisika bozaya pesi bango et là on a sepelé ko apesi bango ma yoto ta pesi bango ministère pe na mbongo po ba na mbongo ba tie nyoso ba podium ba clip ba nini botu na doningo nde ba clip ba no sala o mombaya ba na ko nyoko ngo sesa bango clip mo mamuta otala ga bo clip lokola photo hein si ba misi ba na nyoko mitilelo le to ba vérité ba sala nzambe batu ba longoli soni ya ba musicien face à la musicien, il y a Moukilio. Et ça couple, il y a pasteur Roy Bondo. Grâce à il y a label Madjabou. Si on a na kamwake, batuma lamu poni bakwa olobela bangote. Batuma lamu poni bazanga ba porte parole. Nazara ki asona komo lebelaka liforo dise, a komo muta liforo. Donc mutuma lamu bakwa olobelete. So mutuma lamu ayefa finga kayeba sakana na c'est pourquoi on a tali vidéo o ya pasteur oyo. Nazo tsa yango. Boyoka makambo pasteur à lobby après na zonga sikoyo na corriger ye na corriger pe na muto ya linga kote na si peut-être bazo bunga ndenge na langage moko to banda ko loba muto bunga rumba do ba obeta rumba ya linga bina seben ozo bunga rumba label ya Madjabou et memi un plus na musique chrétienne niyo kwa mi batu bazako niyo ko ba mise c'était des pasteurs bango moko pona nini misa ko yema na église azo raté le monté pendant que qu'il tourne coach offrande passer à rejoindre bon offrande wana lié yemo ko nyoso mais ba ono su ba yemba ke le côté yango moni baloba nini ba musicien ba païen bazaka so ba te maté bango ba vana na bango wana te ba bima libanda ba kena mo libanda ba vana vana ba ko so comme un beta ba koti ba beti parce que ba lemba ki comportement ba pasteur ba ne ko soit musa na bango au sérieuté. Et ça passe bande konangai. Ce que comme on a pasteur bino rande kita yo pe lingo loba mingi episcopo ya Yambo. Madjabou basali nini pasteur on a sali nini alobi nini. Je vous mets en garde tous les pasteurs parce que n'eko comprendre que comme il réseau moko boy. Ya batu moko boy ba fiti bazo kota batu pona ko finga Madjabou paza na muto ko lobela bangote. À partir ya lelo ngai na komi porte-parole ya Madjabou. Ni nommé ni ordonnance ngamo na kotiango jamais to kotika batu malamba souffrir et pas batu mo to ebi mutu na makolote et pasteur otiki église no yo kominani otiki makamba église no pona ko critiquer label munene o Madjabou o longolo ba chrétien soni talaba na o ba to bima mwana moko azaki mwana pasteur o to ko ba to bima awa papa wana azaki na mongo produit mwana wana azali na moko yembisa ta na téléphone apamba abotila ba fantir ko eloko malamu faut ko encourager faut ko féliciter ka na comprendre ne bolinga bo wando kota et puis avant na senga vidéo couple oyo basali la belle na bango ezate que à chaque fois bolingo lebela la belle na bango boko tsa komba Roy Bondo boko tsa komba mama ya mwasi na ye en tout cas ezala mbala ya suka botanga la sous kombo ya pasteur bata mo santu te oh mutana mbongo belé pas mo santu so mona ngwapi na tela bino ba vidéo na tanga ba koma ba na tela bino image o ya musicien moko chrétien azo webisa muninga ne musicien ke yo okokana bo santu ya papa wana ah
tala ba papa royo baza ba bénédiction ba bato foko sambela ka bango nzambe ba umela nanu ba umela na mukili oyo. Allez, un individu mo boye pasteur obiki pona bikombo na hotel, un individu pasteur moko boye o lelo bela makambo ya mission nzamba pesa ya côté ya akobi ko kotela makambo la belle la jabu pour ko ba n'importe quoi et puis oza pasteur za muta kilo yo pasteur comme porte parole ya Sandra Mbui yo pasteur comme Sankara ya Sandra Mbui pas personne bo pesa biso vidéo donc Madjab ingratitude Madjab sali na Sandra Mbui. Non, madame. Sandra Mbui a yébana na moko pour Madjab. Sandra Mbui a chanté avec Charles Mombaya. Tant Sandra Mbui a yébana bibliothèque de musique de Bissolo Charles Mombaya. Madjab ne faut pas l'ingratitude. Ingratitude, est-ce que tu as commis maman, les gens Madjab de salier maman? Parce que l'on dit que Madjab c'est quoi alors? Qu'est-ce que Madjab fait dans l'évangile de notre pays? Parce que comment Madjabou, qu'est-ce que Madjabou fait dans l'évangile de notre pays? Est-ce qu'il y a des critères d'adoration? Je ne suis pas contre le pasteur Mondo. Je ne suis pas contre Madjabou. Je vous l'ai dit que non, ce n'est pas Madjabou, ne bimisi Sandamboué. Madjabou est dans le bâtiment, bimisi Bango. Sandamboué fait partie, oui. Sandamboué fait partie de l'histoire. Il y a gospel congolais. Quand on parle de Marine Samou, Julor Mbongo, Sandamboué, Bazana Kati. Sandamboué, Kolobango, Tekeloko, la Madjabou, les bimisi. Madjabou a bimisi déjà nani. Namboko yo otoyiki azo dans ça la gospel veut dire à propager la bonne nouvelle au travers la musique. Ce qui est longwa aza libre. Et na Madjabou simi pété, je ne sais pas bon s'apprendre n'est pourquoi. Mais aza non na likabo yo aé barano bien. Soka longwa na bise maman longwa fana na yo si ça tient si ça tient pas ça tient pas. Tangelanga pasteur nini oyo aza abimi engrais pas ya Madjabou. Il faut à Madjabou, si réellement cette entreprise est pour la gloire du Seigneur, si réellement cette entreprise a la vision d'annoncer la bonne nouvelle au travers le gospel, au travers la musique chrétienne, il faut que l'on ait là-bas prestige. Il y a trop de sentiments, il y a trop de salé là, salé les awa. Il y a trop de salé là. Il faut bien revoir les choses. Adorer pour le Seigneur, c'est tout un ministère. C'est que le prestige, il y a des bisala sala. Non, il y a trop de bisala sala là-bas. Je demande au pasteur Bono de revoir d'autres personnes dans Madjabou là. S'il est vraiment véritable pasteur Bono aussi, tu es appelé de Dieu, revoir Makamoussou, peut revoir Makamoussou, non mais t'as dans Makamoussou Bazawa. Nous parlons vrai. Merci beaucoup na régie, merci na vidéo oyo bo pesibiso, boyoki pasteur oyo apesinga na pasi na mawa. Pasteur, ça na recadré na recadre muke pona suka awa na otelo ba star obiso to yebaki ba star to yebaki po sikoyo ba musu ba ye musu bazango ba impoli na telo image ya sœur Marie Misamu na sœur Laure Mbongo to suka na eloko na suka pona pesa suba to lenga musique chrétienne et koufi bato bazo sekwisa ngo ezali Madjabou soki boyebi yango te soki Madjabou ayaki te na minute ndenge niveau musique ya mokili komeli ba play on so boni ba stade betami eza nani c'est Madjabou non miseni na koga akokaki ye moko ke ko louer ba instrument to pa ke ko louer ba podium po beta mama na concert esali plein o bokili mo mendimi ba na nzambe ba gagner ko tout ba païen bino bosa batu bosambela pona Madjabou siko yoka maka pasteur so ba Sandra Mbui soki yo yebi ete selanga na biso Sandra Mbui ngaza mona bandal na vanda kana bukaka na yebi Sandra Mbui abande ko fana na lubaki yoso beta biso ko maka Mombaya sere Mombaya kuta yeba na kite Mombaya bande ko sala ba star ya Lolendo te ko tangela nga ko Mombaya te soki ozu musicien moko boye ngala likutu maka Sandra Mbui ko tangete po Sandra Mbui ya star te. So yo commissaire star Sandra Mbui ozomona batu ba façonné ye ba salier po mokili ye ba ye et pese le kumu na valeur na mbongo ezali Madjabou soko yebite na yebi Sandra Mbui tia keneke États-Unis na yebi Sandra Mbui yemba kitoko maras mais Sandra Mbui azaki na renommé te le quoi ba Marie Misamu
azaki na renommé te parce que azaki musicien ayembaki asalaki soki ezaki so basaki featuring so ezaki azaki musicien ya Laurent Mbongo ayembaka pa Laurent Mbongo bato bayebaki ete fille moka muki nzoto mike boye bayebaki ete tiaki États-Unis misu na biso na bandal po bino kobungaka makambo mwa mingi bastara bandal nga nayebi bango baleki na nga navanda na bango naboka su musu ya bandal Sindi Kandi soka zolanda nga Sindi Kandi na avenue Chef Kinjonzi esika mituka ezalaka ebele bwana biso to bandai ko travailler na audiovisuel et pas ba Mariette botuna bayebisa bino ti oh bino bolingo siko biso to bisandra mbuite yo muzaka no soki na masina ozaka no soki na nchango kuna oyebi loko tulika masandra mbuite bofana ne ni commune moko oyebi pe makambo ezoko se passer na majabu te likamuni bana kuna po oyebi te parce que la majabu eza la belle ezali la belle oyo ezali na ba contrat oyo travailler na ba tout par rapport à des contrats ce qui contrat peut-être c'est un problème à contrat même sous contrat c'est va renouveler ce qui likamuni so songolo pakala oyebi te mbala moko songolo ni solo wa pengo songolo na église na bino songolo na radio to ko na concert songolo na kilti ale mbala moko ndiko leka majabu faye baka ngana lingi banti valeur te na limite bato ba mériter ba samaka malamu mutu mo ya ba no kitsa bango pe otanga pa komba papa Roy Bondo otanga komone poani kotanga komone suste oyembi ete kotanga komone suste boni boyeko boye ba ko séparer vie privée ya mutu na musala o ya pesi batu basala natanga lo bani to mona nini masafuko oyembi ko masafuko totanga komone vie privée ya mutu asala masafuko eza na rapport nini soki savo ekomi ko lemba pete to na kotanga komona et puis makamba kati ya label wana boyebi yango te je vous dis bana nzambe botelema surtout ba musiciens chrétiens botelema lokumu na bino eza majabu lelo ba pasteur bakoma ko manipuler ba chanteur ba yembi ba musicien bato babeta ba synthé wana ba guitariste tande ba sakana na ba église na bango ba pesa bango ni salaire ba pesa bango mbonga transport majabu sko tangwa ye alaksi bango valeur musala basalaka bakozo en charge bakoti sur studio baselo ba clip ozue pakolami ya solo okeli boso oyebani mokili yebi yo ba grand o bazaki na musique o bakoko za ba grand telo grâce à majabu ba msuna boyi kotanga kombo parce que na tangi kombo le bana ngo mutu wana ba koboya ata boboyi majabu to na label moko te o ezoko longola biso soni na Congo oyo lokola majabu botiko lembisa basala nzamba bato bazuli kanisa malamba sala musana bango boko mo lembisa bango ko Sandrambu, yo ebaki Sandrambu na album nini? Sandrambu ya sala album nini a succès pour bake majabu te mutu ebimisie. Je vous informe que majabu nde mutu ebimisi Sandrambu na ndenge nini. Sandrambu ya zaki moyembi. Abane koyemba na ye soki ayembaka na mombaya se kotanga ngo kuma mombaya te. Sandrambu ana ba tube ya makasi na mboka ote pour bana biso. Mais tant majabu je suis Sandrambu. Et sokoli Sandrambu et pesi Sandrambu forme et vandi si le Sandrambu ya zawana soka vandi bato babenga Sandrambu bazoka pazo yemba baba ke aza maestro ebo yemba mais ba memele pe majabo ina makambo ebele to ndimaka batu ko to ndimaka pe batu hein ba pesi assurance hein ko fana na jiri wana asaka entraînement na watangela ngo wapi eza majabuti ba pesier makambo ne dere ba pesier makambo azui makambo siko où est le problème o ba ke majabu te mutabimisi yo za pasteur mo mutema be na mona yo ha ubane makamba dakumuda siko dakumuda kufi esili dakumuda lingo kota so majabu bima na majabu lelo na biso bima na majabu et je vous mets en garde tous les lingoma ba pasteur obo sangani pour ko combattre majabu ezala mbala suka so bo mekisu bo sali vidéo bande ko nga bino nyonso bozo kongo mo bima mokili mo bimba bozo na ba mauvais témoignage nebe ke batina na sina yoka makambo belé mais na yoka on a lo baté on a ko ba trop c'est trop majabu te mtatindinga majabu te mutu atindi ngai nga natalaka nde TikTok natalaka nde internet natalaka YouTube na moni likambo eza malamu te nazali episkopo ya yambo
tout na mokima ba so muta telem la kama beyeyo ce pasteur a meki ka onga nani rende soka ye aussi problème ba yebi tout na bango donc na tala ko so na moka mutu ba bunu nzela na ko zonga nzela pasteur na ebisio je vous mets en garde ezala mbala suka na ko bete ma confité tabi je vous mets en garde c'est-à-dire na kebisio tika nzelo zo 16 nzela mabe yo batinda ki na mokili o po ya kotea batinda ko tea majabu te likama majabu yebi yango te appel na bango yebi te eskanza babenga ki bango zala ki te makam na bango etali yo te contrat sans gambu etali yo te majabu muto zongi c'est mise en jour majabu. Et ça, les sandamouilles mise en jour. Parce que biso te baki ka te beka kende États-Unis c'est là, asila na te ba ressources te écoute le roté. Tant te mo sur ma jabu, ba na kilelo, ba yebi sandamouille. Ba yebi l'album ni. Ba na ta sandamouille, ba nze mona lomo. Ba te ki ba bébé. Musuku bola ba botamité. Oh, you sandamouille. Oh sandamouille ye ba ya Mumbai te, ya Mumbai na kende États-Unis. Oh sko sandamouille, oh biso te yebi ya majabu, oh majabu fuli et sokoli les yeux tieni biso na marché to monier. Na album ni. Ndena ebele Marie Moussa so azaki vivante mbelaza na jiri wana mbesanda mbuya tata nana problème sanda mbu nana problème note pasteur no wana soka porte parole na yo soki pe to tinda ke le capo gangela e la mbala suka mutu mo azo le capé honneur ko finga majabu bazo continue zo ka basango majabu za mabe majabu weno majabu bozo majabu nini ya baswahili yo majabu ni tabele majabu ya biso ya majabu na bidi n'importe quoi pasteur va porter implique ça peut si ba mission valeur. Hein? Na ba mabe ba mission. Na ba makaba mission ba moni na ba église. Église ni ne produisant musicien moko à côté à sali album à sali album. Église ni est produisant musicien moko à sali album, premier album, ya mbongo église, deuxième album ya mbongo église. Na ba clip la total. Majaba longoli complexe de musique chrétienne. Nana banda na bako nzambe chance peno tikele otindeli biso papa Roibondo soki ezaki ya azaki na musique ya mokili mbele mawa trop muta sali que lelo tala niveau ya fali tala je le dis na banga atena baka vérité sur ko koto na poto koto buzo ba folo bango tala niveau ya fali abeti concert obazo number 1 mokonzi ya musique ya Congo. Nous avons dirigé la musique à Congo, et ça fallait pour pas. Mais, produit, il y a Papa Roibondo, il y a Majabu, il y a Sala, il y a Betista, qui fallait. Moutabongo. Donc, grâce à Majabu, tout le monde qui est l'équipe Bokili Nanguya. Parce que Majabu a quitté, n'a pas de concert à Kitoko, on a moyen en plus, Batouba Koufa. Mais papa wana na motema malamu asunga ba femme ezali kametala ki était apesa mbongo na stade ba futa mbongo ba sala makamunyoso etali lete etali bisote mais papa wana asunga ba famille pour ça na motema bonzambe ali bokomi kwa ko beta ke mabanga ko sakana kana ye pour que asilika atika ba mise kete ba zonga susu moka kanga sentire ba luka boloko de ningonde wana zo lela ka wala combien de mise na zo pesa pas information na Majabu. Il y a des musiciens au grand mais ba ressusciter ba bonga te na vie faut récupérer bango betel so Majabu ba grand wana o sa so sumo eloko mo boy pona ba grand parce que ba lela ke belé na ba lela na koma musicien on a même so na Majabu ko komema bango te ba mado mako o ayemba molima to pesa yango nanani alléluia baza ebele ba morontumbu abimisa matu Samuel baza ebele ba grand wana ba couple buloba baza ebele faut ba yapena na Majabu penza to yoka bango su na Majabu bo pesa mutu ba ide moko malamu pususu makambo ke liboso ale bino boye bokomi ko sala kliki moko boye pona ko humilier pona ko kosela batu makambo pasteur bino mo boyo ki so ezaki ngamu na lobi boyo ki makambo ko infantile biso Sandra Mbui Corneille bo pesa ngai video ya Marie Misamu ndenge bazobina na ser lombongo pona ko zongisa batu sko su niveau musique wana Sandra Mbui azotanga aotanga botela mo elenge ya suka po émission ça moi kitoko tokutana nous prochainement nzamba pambola bino.
Caribou Beach, événement du siècle, restaurant du siècle, Nassé à Maï, en bord du fleuve. Kobanga to okwe na Maïté. Kuna to lia cadre na biso asika. Ngamu na onza prière d'ouverture. To zalawana, moi sika liboke, otala mwamba. Maï, otala mwamba. Ndakala ndenge zo sauter, olia. Kimia ezakuna. Donc ba surprise et belle, ouverture les salima samedi à partir de 10h, bo zala week-end, tenir un week-end, zala à l'aise. To zala wana et à l'endele. Félicitations. Ndegonanga merci na l'initiative aboye parce que biso to za boye to ba souffrance ya opona bisika. Faut ko ta bisiko to yebike olé ou regretter te o sa makamuna. Nzamba pa mola bino to kutana samedi oyo to za lelo oyo samedi oyo. Et vous avez 10 heures de votre place, nous avons sa prière. Après, nous avons Nzanda, il y a Tumba, nous avons Nzanda Liboki. Zambe Azalokumu. Bonne fête pour ceux qui viendront parce que nous allons passer des moments agréables, pétage. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, mais en fait, Abraham... Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nga ba parents bazate vinanga pasi. Est-ce que koko fait la baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, na ko pesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur. Et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene sala pona bana oyo. Mokile tiki ebwaki. Mais nzamba termine nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. Un euro no to ana ngoposa. Pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to ana besoin lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diamant tout nyo soja ta likanisa ko sala quelque chose. Pe osali yango zamba pambola bino.